réalité ya mabala ya ba Congolais na Afrique du Sud. Bazolo bakeno papa akimi atiki mama na bana akiye kozwa mwasi mususu. Côté mususu bazo bisabiso mama akimi atiki papa na bana akiye kozwa mobali mususu. Ezate ba ya batu na biso ni mutema izala mpiaka musani ka komi ba obebisa ba famille ya batu. Ezandi batu wana oyo to lobela. Leo to ko beta akufi ya biba maki ndeko na baye mama ni na tete na ebité ndenge ya bandaki. Ekozwa mwasa batu ye moko azana suna mwasi na palais bakozwa suna mwasi na ete meyaka no swa libanda. Moni bino ba panisa po avant bolo balikambo po botala ebandi wapi esuki wapi. Mutu ayebaka elenga kitoko eza ye moko kolo mwasi. So yabe mwasi na défaut ko lobate ye mwasi na kitoko bate. Omona mwasi musa mabe me aza kitoko. Mwasi musa kitoko mabe na kati. Mutu ayebaka kolo na ye. Mais ezaka ka photo bona passe ko detinge bana mobe akula libela tata na ye azangi papa azangi mama ezali mabina ta conseil na bato basala ka biloko na mwasi na bato babala batika kolanda basi ya bato o babali eza mabe ezali ba groupe mopete ba groupe mona makamu nyonso donc tika se baté pona kabwana na mwasi na baté soki na basi baleka ka ba communauté babala mais soki apesi avec mama na bala potika mwasi o abala kolanda eti. Ils en ont assez que moi sur la balade à moi la moquée na kula nete visa mami bon avant to ndeme aza mama moi na to sola ka benita to sola ka pena normal to rankinde mais na kangebe kindumba petizani sans ya entourage ba serre oyo ba mibale bakima bango ni bango bazo bebisa bano ya miki oyo bazo bana siko na tite mboko to boka libana to balani to kutanya c'est sinte batika ka na ko kufate omoni sola kufi mutala pasi wana mama nanga yebe soko akupi mutala pasi na mama na ye soki loko leki tika ezali tiki sandi sonam pona nini ba divorce ezali mingi na kati ya communauté congolaise surtout Afrique du Sud entourage ya baseng na biso basi oyo bakuti mingi bangola baseo baza mibali na palente oyo abuta za 5 bana baza mibali na palente tunekana. Merci mingi pona bolingo na bino boko bana ko s'abonner na chaîne YouTube na biso bo partager ba émission na biso bo like biso tozali bana misala na bino. Nazali Patrick Chimanga tata ya Mayangani mwana ya mama Christine Kalanga batata ba mama bandeko wa bolingo mbote na bino boye malamu na kati ya Mayangani na Politique TV. Nazali wa bino Patrick Chimanga tata ya Mayangani mwana ya mama Christine Kalanga lelo ndenge bomoni tovandi naza na ndeko apa vandi pembeni nanga tokopesa etan ya ami présenté mais avant na pese maloba na kokende na kopesa bino merci bino ba ebanso bozotala biso na bandako na bino ezala ba ebazana kati ya Amérique na Europe na Asie bisika nyonso tu bozali merci pona kopesa biso confiance pona kotala biso pe tozopusa na suka ya mbula na banzi ete bisika bozali na mafuta na bino bozali malamu mbote mwana mboka mbote grand journaliste kombo na yo nani ngana ba bazolanda yo baeba soko koloba mwa voile koloko ba yo ka bien comme nga fafa kilo mombele mbatable benga nga fafa mais comme nga normal ya Fabrice ukata fafa pona mamukaka ningi ndara tozali na mwana mboka Fabrice mais auti ko expliquer bino ba benga ka fafa mais pona baye bazana posa baye ba identité na mobimba kombo na yo ya mboka outi na province nini po batu bazala quand même na idée na yo na kati ya Congo pamba te Congo ezali na ba province ebele. Oui, mais la capitale Kinshasa moi la commune a limité quartier Mombele la botamine la commune a limité quartier Mombele. Na base ete bozali kolanda ndenge mwana mboka azali ko répondre bino mais avant to kindena na nyonso nino koloba na ba Congolais bazotala yo tozo kindena suka mbula ka ba Congolais mbote za to ali banda fuisi to ba Congolais tala ka ba to ba Congolais munu izala boyokani izala bagando tipo to ba Congolais to ti banda to le kombele mboka poto ya koto ya mboka di banda biso mo to kunda ba to biso mo to koma famille biso mo to koma ni to ninga te ba désolé zala ezala ka passe bien de Congolais a confié à toi qui m'a mené mon témoin à la passe pour aller dans le temps de Libanda. Ma passe va mener à biso bayokaka. Tout ce que tu peux taper Libanda. Bon soukana. Mon y a un monde à n'a plus mon comité. On va n'avoir mon comité. On m'a raté mais ma monsieur m'a bien à ta comité sur qui Congolais. Pour la paix chaud.
ate ya rappel bato amoni to lingaka te ini tout ça rapport na neti na CP na première fois na mona ko na habité grand journaliste a mutu mo sala émission pona kima na nga ba émission yibika na CP na tout ça no poto pesa ça on a bato bazo bebisa bazo ya mais lobi longo bimi mutu anza mutu mabe mais bosani ezaki ne mais ba congolais tout ça bandiko. Merci mingi mwana mboka Fabrice pona kupesa conseil malamu epa ya bandeko pikoloba. Mais avant to pusana yebisa biso nano professionnel o ezani musala nini ozo sala na kati ya mboka o. Te musala ngaza na combat ya cage, za fighter professionnel fighter combat cage. Musala wa yango wa premier musala deuxième musala na bodyguard ya college ba chapeau. Deuxième musala mais premier musala ba bitumba cop na nga ngwana ona bala ona bota ona sala rato ya bitumba na okufa nango donc ata mwana nga pe pa zolanda awalanda lobi nango da fitir champion. Merci mingi mwana mboka lobi musala na eza bitumba mais bitumba ngo eza professionnel azali maître professionnel abundaka ezali musala na ye ya liboso pe musala mibale auti ko expliquer bino ye muto azo garder bisiko to vandi premièrement tozana wapi awa tozana mboka ni tozana Djibouti na Malawi na Côte d'Ivoire tozawa tola Cape Town na Mada City na Long City number 222 na Long City moto ebi Long City to Long City Cape Town Long City Mada City Cape Town Long Street Mada City ya Côte d'Ivoire ou bien ya Abidjan ou bien ya Mpoini ya Fouissine South Africa voilà donc batata ba maman bandeko wa bolingo ndenge mwana mboka azali komanyola na bwanya na patriotisme nyonso ko expliquer bino ezali bosolo tozali bongo na Afrique du Sud précisément na province ya Western Cape mais na ville ya Cape Town tozali awa na Long Street na kati ya Cape Town bisika tozali kosolola na mwana mboka mais mwana mboka yebisa biso nanu boni mbula ezalaki ndenge nini pona yo tozopusana na 11e mois kala te tozali na décembre déjà tona décembre mbula ezalaki ndeni ezalaki malamu to mabe ti liga malamu premier match ngeza mwana ngai premier match na mwana pour ni na tamona bi est-ce na obunda normal oh bah toi qui sonné on a réussi le bon côté on prend l'équipe n'a bien mambe funga makutu na ani o mais sikoyo yebisa biso mwana mboka na kati ya mboka fubisi oza déjà na combien de mbula okomaki na mbula nini ça fait combien de temps ozalia la commune na 2007 na juin na kolia to acheter mais to kolia 2007 na juin jumba ya kufi junga na oya jumba ya kufi junga na ya fuisi wera kitanga na ya mboka o 2007 na juin siko ba difficulté ni okutana ki nango na nzela pona kolongwa Kongo komawa soko ko ebisa biso ki nakuta lo côté biso ba na njama nakuta lo côté na yako koma mais batu bango ya mangande ba ya mangate mais na ningi toza ba combattant ba mibali to bati mboka libane ezaka pour la bala mibali pour réussir mais toi qui na métier na biso ya oyaki na avion ou oyaki na nzela ya moto tinaki okata biso ba affecté naki okata mais enfin na umi na yibi bumbashite na koba bumbashite mais na yibi ngote kuna komi na longwe mbama kwa on a fait na 2 jours 3 jours na komi na butu na tongo na longwe na yibi bumbashite sikoyo mwana mboka tozokota sikoyo na makambo oyo sangisi biso mingi awa problème ezali na kati ya communauté congolaise ya Libanda to diaspora congolaise na kati ya communauté congolaise ya Afrique du Sud précisément makambo mingi ezoleka na kati batu bazoli kokufa bandeko mibali bazokufa bandeko basi bazokufa mais liwa oyo ezali créé par ba cause ebele oyo toponi pona kolobela lelo ezali liwa oyo ezali kouta na ba stress ya mabala to liwa oyo ezali kouta na ba souci ya mabala yango to bengi émission ya biso lelo réalité ya mabala ya ba congolais na Afrique du Sud réalité ya mabala ya ba congolais na Afrique du Sud pambate bisika nyonso tozali kokende tozali kokutana na ba dossier bayo bazoloba keno papa akimi atiki mama na bana akiye kozwa mwasi mususu kote mususu bazobisa biso mama akimi atiki papa na bana akiye kozwa mobali mususu mais soki totuni cause ezanini mingi bazoloba ke ezali kaka ba congolais
kati ya ba congolais o bazana ba moyen bazali ko zwa basi ya baninga na bango ba congolais na yango na lobi biso tozali maison ya média musala na biso ezali soki complain ezali soki bato bazali ko complain esengeli to pousa na pembeni na ba congolais pamba te bango nde basali communauté bango nde bazali na ba histoire ya koyebisa biso yango toye ko luka lelo maître Fabrice mwana mboka na banzi ozali disponible à kosolo na ba congolais mokili mobimba na po ya kosolo bino boza bato opandaka sango message biso tolobaka bino kopandi sango eza te bato bazala mbongo bato basala bato te eza entourage eza bato mosusu basala bango na motema mabe kobebisa bafamille ya bato mosani abebisa famille ya bato talaka bango mpo bango nde baza na posa bayoka o mingi ya bato bazala lare te omoni neti biso bato na biso toliaka na bango bamela bango neti baprêtre keni apesi mbote kotaza na jobu Yves Koko azawa grand prêtre ya danger il se peut pas de grand prêtre ya tiko bebana bato mamba c'est simba wala ozi muti fatika te ko zamo sa muta be batazlia kana batamela na bato po azate mais ezate ya bato na biso ni mutema izala mpia ka musani ka komeba obebisa ba famille ya bato ezandi bato wana oyo to lobela le to ko betaye akufi ya biba makinde ko mais baye mama ni na tata na ebité ndenge ya bandaki donc moi ça bato yemoko azana suna mwasi na palais bakoza suna mwasi na ete meyaka no libanda moni bino ba panisa po avant bolo balikambo po botala ebandi wapi esuki wapi amba to vite pour la mbongo mwasi msoko za mbongo balingi na yote alio pe mbongo msoko babi yeke mbongo tolia kabiso mbale ezala ko makamba OK mwana mboka na kati maloba te na banzi to tuna yo ba mwa question po zwa moyen ya ko yanola biso malamu yebisa biso nano est-ce que mwasi ya moto azalaka elengi koleka mwasi wazali libre pamba te tomoni bakongole mingi baza ko préférer kozwa basi ya mabala ke basi o bazali libre est-ce que mwasi ya moto azalaka elengi koleka mwasi ya libala bon nakoloba elengi te po mtu ulala ngana lali te no ibande mais eloko mususu koloba ndenge ezaki ko naki demo naki sorcerie nasu mwasi no pa kitoko koleka pe mwasi ya mutu ezaka kutumisa ne fi ya mutu atula po ay baka bimaina yekometika la mwasi na libaba atula meza ngo te na timu be lengo kitoko e mutu ay baka lenga kitoko za yimu kokolo mwasi so be mwasi na defo to lo bate mwasi na kitoko bate mo mwasi msa mabe me aza kitoko mwasi msa kitoko mabe na kati mutu ay baka kolo na ye mais ezaka ka photo bona passe ko de ting de bana mobe akola libela tata na ye azangi papa azangi mama ezali mabina bango po kotela biso kibade tinga na mona ngana omalala na lukambongo ka journaliste na tina ngabia na leka na ngala kina ngaba komba parce que kotokuno yo yebisanga ta mona metra sufulo bani kotokuno nsupe na tika na bana mumena nduma na kotoni maba olobani izaka ka kopesa conseil na bato basana ka biloko na mwasi na bato babala batika kolanda basi ya bato o babali iza mabe izati bakubu mopete bakubu na makamunyoso donc na kati te mwana mboka soko lobi bato babala batika kolanda basi ya bato olingi koloba ke bato babali te bango ne bazana droit kolanda basi ya bato ou bien ndenge nini manyelela bango ko bayoka bien na lobi ya eloko ani tinga na bala be na bala la kola na te mwasi na ya ndako na po zuna sai na tika yanga na zwa ou bien na zwa na kocha ndako na zwa yanga na bengane zate bon na koza bina célibataire soki na basi bale kaka ba communauté babala mais soki apesi avec mama na bala potika mwasi oyo abala okolanda ete eza na célibataire to mwasi oyo abala za mwana moke na kolanda ete visa mabe bon avant tokoba mwana mboka yebisa biso nano yo sikoyo est-ce que ozali marié ou bien oza célibataire tina minto na tika célibataire po na kabwana na mwasi na okabwana na mwasi na yo yango tozolobela pe makambo wana lokola yo moko ozali pe ozana expérience ekosenga biso to mekanani kotuna ba question okabwana na mwasi na yo na mbula nini soki tokoyi na kabuna na 2022 avant to kota 2023 avant to kota 2020 avant la voyage ke Portugal mais ayebisa biso azalaki ekolo nini congolaise sud-africaine congolais ngani ngaka ba congolais kombo na ezalaki nani soki bato bakoyeba asa mama ya bana bakota bakombo te po mokili yakunika mokili baloba basalaki émission mpo na yo basalaki vidéo mpana tokotanga kotote me aza mama mwana nga tosololaka benita tosololaka pena normal toranki nde me nakanga mpe kindumba mpe te eza sens ya
entourage ba sœur oyo mibale bakima bango ni bango bazo bebisa bano ya miki oyo bazo bana siko na tiko kangena mobali tina kangena niti ezaki problème ya nde koto asala la campagne ba sœur mo bano sala wana bakomi côté ba diabo mo be ya mabe oyo ngala no se platé au balakier officiellement balaki mamutu to boti mwana balaki tina ndango taka biso ba star to poser la moisi na palais pour bitumani singa ko na moisi na palais fufu contrôler bata mais nini esalaki ki boka bwana namoni tozana bébé na biso azana 7 ans aza déjà mukolo maman préféré kotika kaka bébé na papa kende ou bien papa nde muto atindiki mama na nkopo mama ke oyi basi ba choisi décision basi ba mitema makasi kolika mibali oyi basi ba mitema makasi bafukusa na ti te mboko to boka libana to balani to kutanya se sinte batikaka nako kufa te omoni sola kufi mutala pasi wana mama nanga yebe soko kufi mutala pasi na mama na e soke loko leki tika ezali lo tiki santé za la normal pe santé normal pour mona kola ngapela ko nikati kotaza azana na passe pour lelo mona pa ko la passe pas normal ngape normal mona koli donc merci mingi batata ba mama bande kwa bolingo na bansi bozo landa to ko se focaliser mingi na vie ya mwana mboka Fabrice te mais to ko banda tout moment tozo toucher par-ci par-là mais ebisa biso nano pona nini ba divorce zali mingi na kati ya communauté congolaise surtout Afrique du Sud entourage ba sek na biso basi oyo uti mingi bangola basi oyo baza mibali na palente oyo abuto za 5 bana maza mibali na palente tuna kana yi iliki neni parcours iliki neni parcours na ye likineni po otuna ye nini ndenge sujet na ye ndenge parcours likinde parcours na ye ni alinga tuza bien ndenge na mona yoka mwasi na yo bana muso alinga te abate ngapela baby sapo tokokana zabi tema mabimboka oyo satafandaka awa so vie de prière oui bango te okobeba donc ceux qui na comprendre bien batata ba mama bande kwa bolingo selon moi na mboka Fabrice bato oyo bazali ko bebisa basi ya mabala na Afrique du Sud mingi ezali bandeko na biso ya basi ya Angola bandeko na biso ya basi ya Angola selon ye est-ce que bino bandeko na biso ya basi obo uti na Angola soki bozolanda biso est-ce que ezali bosolo to ezali lukuta soki bomoni ke ezali bosolo bo commenter na se soki bomoni ke ezali lukuta mayanga ni na politique et fongoli porte nango pona bino moto nyonso tu aya aloba côté na ye ya histoire donc moi na mboka ça fait combien de temps bomeli na maman bo depuis bobala na ki ça là combien de mbulu 2016 plutôt 2016 donc bobala na 2016 boyoko kabona 2000 mais c'est quoi yebisa biso lelo soki ovandi en tant que mobali ndenge ovandi mama asaki otikali na mwana siko soko ovandi orezeno olobaka faute nyonso ezalaki kaka ya mama ezalaki kaka basero ba influencaki mama ou bien ozalaki pe na part na responsabilité moni faute ezalaka de côté ya kota mobali pe kota mwasi to bateka biso mibali ezalaka faute biso mo na yitu yebi koto faute ezali nga koloba nga na bien koto ni pa koloba pa bien to yebi te yaka nzambe moko mais na ndenge na biso ba mettre soki ya mwasi libala bimi na libanda toujours sarate ndenge nso mete et te pasteur ya bondeli rien na 2 à 3 ebele azaka mama mwana to solo normal mutu normal mwana za bien c'est que ça bima libanda okangaki na libanda na kangete na ndenge abimi ya ndako nanga ta on ça y a une année ou 2 ans exactement oyo on y a passeport chance ezate mama biso basta tunga biloko na te tout sur la bien toi basta biloko na te mais si konde nini mwana azali ko amesani na absence ya mama aza pa mama ninga kinozo azali na to bina together kosolola nyonso nakendaka toseki mpe beti masolo normal comprendre siko conseil nini okopesa na bandeko bazokoba na kozwa basi ya bato na makasi selon yo te nga mpena bajeune oyo basalaka nga mpena na contre bango nga mpena contre bango so babeti akufi contre bango mpenda babeti akufi mpena nga mpena na po oya kobebisa bafoye ya bato comprendre bato te ata na kini bateyembe nango te toboyaka babiloko wana loba mobali akufaki moi ozwi normal maintenant moto aza mobali ya mpasi na bisengo tolingaka biloko wana te mais kozenga na pesaka oyo basala yango batika mpo omelaka masanga otambolaka oyebi te oza South Africa eloko osala yango tika
Pe bato bazala mbo balinga balanda ka basa balakisa bango. Jari nego la kufa pauvre. On prend kufa pauvre. Kufa pauvre ikola ba biloko wana. On prend lunga peka Mexique. Asepe na bato ngazala bango bien lokwa ba Yves Coco ba boss o baza ba Kinia ba Muji ba Morgana Jobo ba Océan ba Masaba Énergie ba bilanga Chams. Po bana ko s'abonner na chaîne YouTube na biso, bo partager ba émission na biso, bo liker biso tozali bana misala na bino. Mba metanga boa ga journaliste pe na monio. Tout ça na bien. Toi bien biso toi et puis biso toi ba stress toi rappelle et puis toi rappelle vérité. Pour ceux qui nous ont bien moi sinanga pour émotion à la bande qui pendant 5 bolimis. Ce pays a bande qui passe na bolimis. On t'a contacté. Na yoka papa ni na mama na ye. Naza mutu na yoka tata pasteur ayi na yoka papa na ye na mama pour olinga bola mu na olinga malek neti. Mais okolobani na bandeko mibalo bazoloba ke soki bango bazokabwana na bandeko to basi na bango ezali ke basi bazali kolokela mingi ba pasteur ke bango bazotosa ba pasteur ke bango donc yo lobia ke pasteur na biso Angola nde bazali cause ya séparation mabale belé mais ba misu balobi ezali bandeko na biso ba pasteur selon yo nini makanisme ezani nini okoloba bandeko bazolanda mokili bango nyoso na ba pasteur na ba sera na ba ndenge moko abo pasteur azanjam parce que mutu kwa yo anjamita mutu meno ibang anjamita aningo passer bete basolo kaka ozoka 20000 passer wa benda abisa akoma close na mwasi na ombongo yaka baba tukaka yibo ko mabe pasteur ngabla ko evangeliste lo neza na ko permettre un peu de changer comprends ils ont quoi mutu mutema ne jugement ils ont monté ga parents ya mutema songa za na mama bina mutu ibang sona lukaka sona sala bango ndongo na yelo so la même sona mama na mutu mabe ya parents c'est top ne ba lobango et le que ça bien kosolo la kala moi c'est le liginyo so ngwala moi c'est koyoka yo ibu koyoka moi c'est que ça va le mot et oh na sala na robani na nzuti on parle était inga pour okoli ya règle sana maki ata balisco to na koselo ko ate parce que on pesa conseil te na bande ko mibalo bazolanda na rero sala ki de façon ibasala ngote na mo mukusi o ebisa bango na expliquer ba mbala mai ba vina ngai rero ngo sala ki bosala ngote po isa erreur on prend muto kola na ko bana mwasi isa ka passe na muto misala mi ma pe mama liwa mi mama ko mebele et que na be a prison et que ibe mamobe okoti mabele pour que prison bani mais nzambe kaka soka lingaki walingi yo comprendre baza bandi kuna soka basi oyo pe bamoni pasi wana pe soki omoni mama mwana aza pe na souffrance isalo ka pasi paza mama mwana comprendre na nditsengi na comité congolais bozongo mabiti na ninge wana za mama mwana ngai tusolaka osi okaza te basete wala mama mwana ngai amba kota sa ikuta musala na pese mbote tuzaka ne tusolaka na ye chaque jour tongo poko tusolaka o na mabiti mais la journaliste na sepeli taka gam vidéo mta filmer biso kaka mais sikoyo maître avant to komana suka ya mission na biso ebisa biso na activité na yo ya sport ezali ndenge nini likolo zana ba combat ozalaki ozana no offre activité zande je na yina ba combat na ngala na décembre na ngabunda pe na 11e mois mais la ki business boss na ngako tambola ba shop R 6 à 18 ans qui entraînement na ya retard mais année to banda pena na business entraînement pena pata 17h na lokata musala 16h 17h na po na ko bunda na max nazo pena dimo po na bunda na max na anniversaire na nsupe ozala sona za ozo combat au mona fiche pena obenga wina gym mona na terre to sala émission na kata gym po sala pe boss na publicité ya oloba na ndenge ya atekaka biamba na ye sona zi polo azamu moi sur la paix ako simba bino publicité ya gym na e woche wepe bosolo linga e kaka te o émission gym kombo paza ba shop bateka ba mokiza ana kwa bateka ba diamba on va komba shop ne pas zinga bossa sika bwaka epe osala pe otindeli esali pe jaba congolais pe ipa lingi ba congolais 3 mundele ya mwamke c'est plus na trop comme ezalina comme belé ya moi otobanda ni otobanda comme belé na Dubaï même na Japon même na Chine na ba comme belé mais to kotanga te po kongola ka ndeko nduki ya Congo congolais pa yeba kaka na comme po ya bagala ki na ko bisete na vaje comme ya kini oyibi mangoko mais tozo kene na suka mbula moi liloba na bafana na yo monde mobimba bazoka yo puis mbote na ba famille baninga oyo yebi micro eza pa na yo bon la pesi na famille na nga mama na nga beya mbote kotazali pe na nga fali gelengo
kota zalise na mifi na Ferland famille na mobima pe mbota trop na pesi na coach na ngai ya Lich maître Erboa maître Mbakoko maître Libacho na pesi na mbote na Djoubou na pesi capitaine nga maître Guerrier maître Spawn konto naza commandant Jimmy mama sanangai na pesi Congo ini mobima mbote trop bilan commandant Jimmy Grims na pe mbote trop petit nga Nickel oyo azara proche nga mamu nga nyonso avec tout gay frère nga na vivre na na tanga communauté mbote trop bana karaté na bala mbote trop sigi nga chocolat ketchup amuni waka nana na pesi mbote trop sigi nga na pe fa na nga ibo c'est la combat l'année prochaine la bundane bato be ba lobby oh mais to bundate ati ko bundate to amaki to fan to ebele to sala container na za container na zo to akasa te na container so la bundi ko mama ko la gagner na bundi ceinture on a bunda troté total to se au travail comme mania ici te ko to na komi ampa na ko bunda ngulu ngutele ko la mutu na babeta la beta nga na za pena na garde après va faire nga tout Holanda année prochaine na bo sepi la victoire ma mbebele zali. Merci mingi lisusu batata ba mama bande kwa bolingo na ko senga na bino. Merci mingi pona bolingo bolakisi biso bo s'abonner na chaîne na biso pe bozota la biso mais na ko senga na bino bo s'abonner mingi bozota la ebele mo s'abonner muke bo s'abonner ebele e ko zala lolengi ya ko encourager biso pona ko sala na bino misala pamba te biso tozali bana misala na bino mosala na biso ezali ko kende ko lukele bino ba information ko zala sire te ezali ba information si pe ko ya ko manyole na bino yango ndenge to ko sala ngo boy mais bino ko s'abonner bino ko partager bino ko liker ba émission na biso e ko zala lolenge ya ko encourager biso na base ete boko sala ngo pona ko encourager biso. Merci mingi nzamba batela bino bisika bozali tozali na suka mbula to komi na décembre 2023 2024 bolingi sanga monoko mozangi makolo kasi bobeta rappel libaku na base ete mbula ezalaki malamu bisika na ba famille na bino ba épée bakutani na ba difficulté ba ebazana ba hôpitaux ba ebazana ba accident ba ebazana ba cas mabe tika ete za komba batela bino asunga bino tozana bino ensemble. Merci mingi batata ba mama bande kwa bolingo pona kopesa biso temps na misika nyonso tu bozali ezala na bandako ezala na misala pona kolanda biso na émission na biso alelo. Soki bomoni biso na bitando yike na bino ezala na bandako na ba téléphone na ba ordinateur boyeba ete ezali grâce ya Pichu Agwata edo mutu abongola mai na ndinyo mai ezalaki mai me komi na ngonvinyo na bosani te kopesa mbote na welo wetu mbote bisika ozali na bosani te famille nanga mobima na kati ya Kinshasa mwana mboka BBC Bilonda mwana mboka Baby mwana mboka Dani Chilombo mwana mboka Bijou Misenga depuis bana nangai Fallon puis na Jessica na bandeko misusu na bazinga na bino tokomona na mbalasi mapona lelo tosuki awa me bino nyonso tu baye bozali na posa tolobela sir business na bino tolobela sir misala na bino tolobela sir makambo nyonso tu boza nango baaktivité nango na kati ya Afrique du Sud bokontakte biso tokoya wana mpona kosalela bino musala na biso ezali koservir bino na banzi ete nga na bino tosuki awa mpona lelo. Merci mingi mpona bolingo na bino bokoba na kosabone na chaîne YouTube na biso bo partager ba émission na biso bo like biso tozali bana misala na bino.